tosali ba recherche ya koluka koyeba pona nini résolution, pona nini lukutakanu, pona nini ba décision ebele na kati na lingomba. Toyekoli résolution, toyekoli pe lukutakanu, et totali ba décision récente oyo ezali kopesama na kati na lingomba, précisément na mboka ya Nkamba Yerusalemi. Tosali ba recherche, toyeko découvrir yango ete eza na décision to mobeko ata moko te na kati na lingomba oyo esalema na sentiment. Mobeko nyonso na kati na lingomba esalema avec connaissance des causes. Donc lorsqu'il y avait eu la résolution est au salema avec la connaissance des causes. C'est-à-dire, lingomba pe banganga nzambe oyo tobengi bango ba sage. Batalaki lolenge makanisi na biso bandimi ezalaki. Makanisi ya banganga nzambe misusu ezalaki. Batali balobi esika tozali kokende likambo oyo soki esalemi lolenge makanisi na batu ezali ekopesa pasi na lingomba. Et voilà, baye kozwa résolution esalemi. Donc la résolution à soi esalemaki avec la connaissance des causes. Parce que batu bazalaki déjà na makanisi ya mabe, batu bazalaki déjà na mayele ya mabe. Yango moni nzambe apesaka toujours mobeko tango amoni ete koyima imezali na kati na motema na yo pona kolakisa ya solo ete ozali mwana na ye apesi mobeko epai na yo. Soki otosi obengami mwana na ye, soki oboyi kotosa nde nzambe akososola ete ya solo ozalaki na makanisi ya mabe. Na mukuse tokoloba boye, soki olandi chaque mobeko, chaque période oyo mobeko zali kobima na kati na lingomba na biso, sala ba recherche spirituelle. Okomona ke mobeko oyo ebimaka na kati na lingomba ebimaka toujours avec connaissance de cause. Ba sage ya lingomba, banganga nzambe soki bafandi ba étudier makambo ezali kobima na kati na lingomba, makambo ezali koleka na kati na lingomba, nde epesaka mokonzi abule apesaka ndingisa ya kosala oyo babengi yango mobeko pona ko intercaler makambo ena. Mingi baoloba makambo nini oyo yo kutani nango etake chercheur oyo ezali kosenga ete basala ba mibeko misusu. Tokopesa ba exemple moko rapide parce que ngonga na biso si kokende moni émission et dépendant quand na tempe ngonga oyo tozala na yango. Avant résolution ebima makambo nini oyo ezalaki wana. Omona ke maloba ya bandimi, maloba ya banganga nzambe mingi eza kolakisa ba dérapage ya makanisi ya mabe. Et lelo niveau lingomba ekomi soki otali okomona ete makambo oyo ebandaki kala avant résolution ebima. Makambo oyo makanisi ya mabe ebandaki kala avant résolution ebima. Makanisi ya mabe. Etango lingomba emoni makanisi oyo ekoya kozwa esika lingomba ekoti ensemble général. Résolution. Ba intercaler nyonso oyo ezalaki ba pensée ya bato. Nyonso oyo ezalaki makanisi ya bato. Nyonso oyo ezalaki ba plat oyo bato misusu babandaki kobongisa. On a intercalé tous ces plats là. Et tala esika mbilinga. Mingi balobi résolution et bebisa lingomba. Résolution. Mais nini oyo na kati ya résolution
oyo yo monaka ete ebebisa lingomba? Nini oyo na kati ya résolution oyo yo monaka ete eza kofiti yo te, eza kosepelisa yo te? Mobeko, ezali mobeko. Lukutakanu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, après la résolution, potokoma na Lukutakanu, to sali ba recherche, to moni ba vidéo ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu, en plusieurs manières, plusieurs fois, a etala maboko na ye, pona kobenga baye nyonso bakenda, bozonga. Bozonga. Papa Simon Kimbangu aloba yango plusieurs fois. Bano 2002, ti date oyo Lukutakanu esalemaki, lingomba e enregistré makambo ebele. Mingi bazonga. Tangu lingomba ezali kosenga baye bakenda na 26 bazonga. Mingi bazonga. Mais avec plusieurs intentions. Mutu mususu azonga po aya konduka kama ya nkamba amemaka na kuna pona basala provision. Est-ce que mutu wana azongi ndenge Nzambe azali kobengela ye? Makanisi nini oyo ezali na kati na bango? Tangu Papa Simon Kimbangu azali koloba tozonga, 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 bisika na bino ezali awa, mingi bazonga. E baye pe bazonga, mingi bazonga pona kobikisa molimo na bango te, kasi mingi bazonga avec ba mission précise. Mingi bazonga pona koya kozwa ba message, kozwa ba information pona bakende kopesa yango epai ya bato songolo to bato pakala. Lingomba eye kosala enregistrement yaba ba événement to ba fait oyo ezali contraire na mibeko ya lingomba. Tango lingomba eye ko constater décision eye ko bima, lingomba elobi pour le moment bozonga nanu te, baye bakozonga, il faut s'enregistrer na ba paroisse na bino et bokozala en attendant garder na ba paroisse na bino kino lingomba ekomona ete bizaleli na bino ekomi malamu nde bokomi kokende na mboka ya nkamba. Et pendant ce temps oyo mingi pe bazali kozonga, lingomba ezali kofongola maboko pona koyamba bato. Baye bazali kozonga ya lolenge ya kobikisa molimo na bango, baza kozonga na ndenge ya kimia pe baza kosala misala na bango pona molimo na bango ebikisama. Baye pe bazali kozonga avec leur mission. Une fois lingomba est détecté, ba mission wana ba voler ya ba décision, ba voler ya ba mibeko ezali ko se multiplier na kati na lingomba. Et lelo tokomi na niveau oyo lingomba eza ko bimisa ba décision ya koloba ete bandeko oyo bakenda 26 basala nzela na bango. Et lingomba oyo ezali kotambwisama na Tata Simon Kimbangu Kiangani to continuer misala na biso ndenge Nzambe azali kosengela biso. Mingi bazali ko critiquer, mingi pe bazali ko finga. Pourquoi lingomba ezali ko pesa eza ko kabola batu? Pourquoi lingomba ezali ko zwa ba décision ya boye? Lingomba ezali ko kabola mutu te, lingomba ezali ko facilité. Et
facilité baye bazali na posa ya kosala chemin na bango basala chemin na bango na ndenge sengeli. Ce n'est pas lingomba mutu ezali kokabola bato, non, bomi kabola ki déjà bino moko. Et lingomba eza na posa ya ko identifier bino et faciliter bino tâche bosala chemin na bino na ndenge oyo yango esengeli. Lingomba eza kokabola mutu te. Lingomba ezali kopesa mibeko oyo eko protéger la doctrine oyo babengi yango la doctrine kimbongisi. Nzokande baye bazali kochola na sima ya mibeko oyo ezali kobima na lingomba, bazali kobimisa juste identité na bango po ete liloba oyo papa Simon Kimbangu alobaki ete tozali koteya mingi balingi kotika mabe te, mikolo mizali koya mutu na mutu akobima na mabe na ye na poasa. Donc batu ena bazali kochola, batu ena bazali koloba pona kobimisa juste identité na bango po ete liloba ya tata Simon Kimbangu ekokisama. Tosali ba recherche pourquoi lingomba ye kozwa ba décision ya koloba ke batu na batu baye bokenda bokozonga lisusu te, pamba te na ba recherche na biso toye ko découvrir yango ete ezali na makambo mingi oyo ezali kosalema na nkuku. Une fois lingomba e découvrir yango ezwi ba mesure. Donc awa tokosilisa boye na ba recherche na biso nde toye ko découvrir ete mibeko nyonso oyo esalemaka na kati na lingomba esalemaka avec connaissance de cause. Na ba recherche na biso moyen to bimisa makambo mususu awa ezate parce que epesameli biso te. Afrique 21, un nouveau monde. Mpate tokoma na ba compromis na makambo mazali kodeka. Ya solo ba trouver ba solution. Et après pamba te di kambuana nazali kulubaka na binu mokolo na mokolo. Soko to senge na bisu bulimbisite